Bon dimanche à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Ma Référence. Le doigt dimanche. Nanga kina partager na biso nyonso. Recette na biso ya chou okalinga. Na ndenge nanga. Nanga na partager na bino. Kolia elfi. C'est un moment où il y a pas si ils ont moment esengote na mam toujours vivre sikoyo pour la coronavirus. So yonanga kina partager na biso l'auto ça lelo naza chou nanga na chou na osala ngo kalinga na bacon, smoked bacon, na French lardon, na boudin. Okosala any boudin spicy za pilipili any omoni kinagu na yo. Naza ba veg nanga na green pepper, orange, naza na ai. Donc on a partagé na biso ba dimanche lamu to landa elongo. Aujourd'hui ça il est propre à côté au chez pour le kati chou na yo au chez kata sana. Ce que na bandi kokata chou na biso. On a fait ça. Ni penza te. On kata pe ni kena kasete. Bon c'est bon. Kati così olongoli facciamo sani now. Ça c'est là hein. C'est là hein. Ça c'est bien belé non? Mais belé ça belé, ça écoute belé. Ce que aujourd'hui poivron na yo, au soko là déjà bien. Poivron vert, au rôti poivron vert, rouge, orange. Naza un rouge thé, non c'est le raga mi balé. Faut poivron vert là. Na que tu na biso elfi banda kala ya tika pona mpepa mabe o yeli biso mais to meke mpe ko bakisa parce que kolia ba elfi bo eza bien ezo boost ezo ko ezo so malamu ezo ko zo mataka ba vitamine na nzoto na orange plutôt na vert ezo kata ba veg na ba vegetable na kati malamu. Après on va à côté juste rappel pour ça là fry cabbage chou ya kukaninga. Après vas-y tungu moko eza chou moko. Pourquoi non c'est la chambre mobimba non c'est la pile tout moko go ça pe moko mi balenga non c'est la ka moko. Pour s'abonner so vous sepel la vidéo bo ça na te ko aimer na ko partager. Abonnez-vous massivement et ça la biso malam. Voilà na kati ba veg nanga bo moni na kati ngo bien nyonso ya vert na na orange na matani na matungulu. Après na ozwa boudin ezo senga boudin selon oyo ndenge olingela ndenge bolingela nga na osala nga boudin eza boudin fumé smoke mais eza nango na pipi te mais so pe olingi no ya piment
Chinga na préféré na o pour bana. Some people don't pork. Yeah, ba kusu baja ngulu te, o gozo no pina place ya lardon oyo, o china yo chicken. O chino soso. Soso no o kati onka mike. Faut ça no peka lo lenge nga na zo sala. Mais o changer ka o che soso bi o che mususu ngoni o za o sepela na ngo. O che na sani mususu à côté. Ok, maintenant, tu as mis temps en lamba. Non, ça puis ayango yo. Na suka maboko, na zui na sala. Ok, na sikoyo, na zui kikalungu, na chi awa. Tu vas monter une minute sur moto parce que non, tu as ma foutate. Nous on a na chi la moto. Na tiki on notamment 2 minutes échauffé. Après, aux huiles lardons, bacon. Ou tu ma foutate. Ok. Mangi kalinga ngo. Ngo yo, yo bisa mafuta to otali. Bisa mafuta ngo. Yo ta mafuta. Trois minutes, hein? 3 minutes. 3 minutes. Après, si on est saliboué, on peut avoir un pousser à côté. Na zui boudin nga na chipe efficalement. Na faut kalinga pe boudin pe e kalingama et changer couleur. Lardon na pe à côté et ça na peut kalingama nango. Bacon, you bacon. You keep it simple. Vous balla. Moi c'est belly na ko ngwana. Namoni ezobela bien na jusqu'au bacon lardon nanga na longoli na tikela ezozika te mais ezokalingama otya na yo mafuta te. Na juste sani nanga na longoli na te bien à côté. Changer comme il t'aurait hésité. Nazuka les mêmes qui kalongo nazongisi na moto. Maintenant là na rozoka oui le mukie kaka. Ce qui est lardon d'ailleurs il ma foute est belé ou chenga na rozoka oui le mukie. Pour non c'est la vege na ngana kanga la vege. On va un peu olive oil ba. Non, use dans olive oil té. That's my oil. Oil come okay. Après on a zuba veg matché. Okay. C'est un mot de ma casse c'est des zika. Après, nós vamos finir o cu. Não fincar o fim. Na fini que on peut les ballons au pied. O que eu vou ba spice bem ingrédients na goût não. Não o baksape black pepper. Não chape na ndambu ya coriandre. Ya poussière. Si vous avez la fraîche, vous avez la fraîche. Les autres, les ballons, malamu. Si vous avez un obasi vanita, l'autre moko. Là, la salle est en bouma. Na kati, on a miki. Na batisi, na kati. Na balole. Les zikate. On a vu moussade dans le pied, na coriandre, na tché.
mafuta moke okotia na goût olingi ba spice na yo ba ingrédients nde olingi chaka moke mingi te. C'est bon. Ba ingrédients na biso elembi nango tozolemba pe elembi na biso ko cabbage na biso chou na bandi ko cha ezocha ezobalola otia yango mai te. Otia yango mai te. Lardon na yo ekomisa mafuta wana nde yango kosala yo okalingela boudin na yo saucisse yango mpe kosala yo okalingela mpe ba végétable na yo yango mpe kosala okalingela chou na yo. Esi mofiniki na yo finiki ofinika bongo après 2 minutes ozongi obaloli lisusu obalomba lebele mpo totiaki mai te mingi te chou na biso ezika. Voilà monake chou na biso ezolemba tokotia mai te eza chou ya kokalinga okali nazomatisa te omona malamu obala obakisa mai te finiki yango supa na 2 minutes après tobakisa va lokola chou na biso elembi boye na temps oyo nde okozwa boudin na yo obakisa ni yango moko ebimisi mwa mai moke mpe pardon na yo esangisi mito kaka kobaola siko osangisa yango malamu esangana ensemble tina so okoli yango na soso okalinga pembeni okoli yango mpe na viande okalinga pembeni omeka okosepela nango tika yango pour quelques minutes après c'est bon. Okay, as you can see ebeli monike natia mai te me yango moko eboti mafuta eboti bamai donc eza chou ya kokalinga ebeli very healthy food neti ba dimanche ba weekend boye mo tolemba soupe ba fufu opréféré na obolia boye en famille oyo eza chou moko mobongo okini mpola mandama na nalambi moko parce que naolia yango na petit sœur na nga na bana de toute la famille tolia yango sai na yo bon
natia petit sœur na nga nika okoli yango à côté soso okalinga otumba ndenge kaka okosepela kolela yango mais biso tolitoli na songo ya boye sans mosuni pembeni tokoli yango kaka boye vous avez une haute sauce na yo sauce à pilipili pembeni ndio ndenge olingaka kaka ok. Okay. Very good. What do you think? Est-ce que esse nga fo baksa mungu atote? Non, it's okay. Ah, parce que na chi mungu atebi. Nice. Ah. Là c'est ma petite sœur. Elle a fait la chaîne YouTube nae. Dene Sake. Ya kala since 2000 what? 2000 back days 9 or something like that. So lingi pe koyekula maquillage ni bandeli from the beginner azani wana obetika Dene Sake omona ya obima et puis o learn azape na ba is a body shape. Body shape. Shape wa ya ba problème to ça moi libu moko bili boso so ozana ngolati shape wa na wana is donc esa pena taille bien robe vando kitoko donc sepeli kende pe ko s'abonner na page na otala pe Dene Sake donc D ya D était comme doté but in English THE Nessa K Nessa NE sorry NE double S A K A Y yeah Dene Sake donc abonnez-vous pour s'abonner à ma référence TV vous allez toujours au CP là. Merci. Merci, this is really nice. Thank you. Okay. Bye.